Mote mote na balandi nyonso ya JDK, mon père, mon conditionnel ya poto. Merci na patience, merci na confiance, peu fidélité, oyo bopesaka soda na bino ya mikili. Bandeko, joyeuse fête de fin d'année, bonne année 2025. Na mabota na bino nyonso, na mabota na biso nyonso, nzambe alola asunga, abatela, apesa longévité, apesa santé, apesa misala, travail, loyauté, apesa mabala, apesa mabota, apesa pe mikanda. Bandeko, en parlant de mikanda, na yo c'est le solo au nazui. O eza nka mai bandeko na ngai. Ya mai. Et on a aussi dans la Congolais, il faut apprendre à boire de l'eau. Asanga bokiti sama moke. Na ba bouteille nyonso bo remarquer ba comment consommer avec modération. Kasi ba Congolais ba consommaka plus XXXXX. Ma ezali santé. L'eau, c'est la vie. Alors, bandeko na ngai na ozapna mulaite na émission oyo. Na uti kozwa lisolo salinga pasi. Na on a lobi na sa émission tout de suite pour ozwa conscience na oizoleka. Oli bisangai Boli bisangai na ngaki na vérifier le komoko. Ya bosa na téléphone nanga. Bandeko na yeli solo ya ndeko na biso congolais ya Kinshasa. Alors, bandeko ngai na oloba yango souvent na o répéter na émission belé ba o bazana mato ya koyoka bazo koyoka o bazana motema ya kondima baza kondima et puis dans un intérêt moko te ya oloba makambo mo boye o eza vrai te pona sala yoka ka plaisir na o linga ba ande ba doit conscience o cela pour tazoloba eza ba masolo o nga nazozwa na source na ozo na kati ya makambo place makambo evandi. Balobaka langage mo boye soki poisson abimi na mokili ayeko yebisa bino ke ngando azobela il faut kondimela ye ndako ovandaka te oyeba place etangaka te. Alors ngai nazoi oyebisa bino ba makambo naza koyoka na ba ona komona na miso na ngai ametali surtout immigration. Aza l'intérêt moko te na ya okosa yo ndeko na ngai mpona yebi ke mama mikanda biso nyonso toleka wana nayebi mpasi ya mokanda koleka yo yo ozobundaka siko mama mikanda biso nyonso tobunda baoyo ya kolala libanda baoyo ya malili na hiver yo komi baosalela yo nyonso baza kosunga yo makambo tu kasi biso okendaka ezaka pasi epoke wana na ofra tanso yo ofra oyebi kotina na yango te oyebi kombo na yango te oyebi signification na yango te na ye wana te mpona ya korappele yo makambo oyo nga na viva nayeka nayebisa oke lisolo nazwi ete ya bino bakongole ebele oyo bondimaka te parce que peuple ya tetu lokola congolais ngai nani namona te peuple oyo ya tetu lokola congolais ngai nani namona te
na yango avana kene musika na koloba merci na bino surtout oyo bozali ko s'abonner oyo bozali ko continuer ko s'abonner bo continuer ka ko s'abonner bo pesa na ba famille na bino ba s'abonner merci na ba oyo ba s'abonaki merci pe na ba oyo ba koya ko s'abonner nalobaki nzamba sunga objectif 1000 abonnés avant de kota kaka na 2025 nayebi okosunga ngai à occasion de profiter, na féliciter ndeko na ngai Desho Denar TV, le Terminator, noko yabana, na trophée na ye azwaki, trophée d'argent, oyo, va reconnaître na YouTube par rapport à effort personnel, ya musala sala depuis 5 ans, a outi kokokisa 100 000 abonnés. Un gros félicitations. Bandeko na ngai te ba ko reconnaître muninga, te ba ko féliciter muninga, toni makaba ninga pendant qu'ils sont vivants. Aimons-nous vivants. Tous les ratés, oya opesa ba raison yo tenga na yeba ki ye nga nazalité. Et Desho Denar TV a mérité trophée na ye faut valoir $10 000. Ce qui est ça le monter ma passi. Et ça problème na yo. Ce pour se pelater, et ça problème na yo. Ce qui peut au ndi manayote, et ça problème na yo, mais à ça qui émission à présenter qui n'a pas bonné na nyonso, y compris ngai na monaki, ya ona na yo ko rendre hommage pendant qu'il est vivant. Alors, bandeko nazongeli mama mikanda ndeko na biso bengi soda ya poto lo biso ya poto nalandaka na nga penda ye penda ti amona kaka ya moboye bamasa kaka batindela ngai ya moboye na moi na kipe na nga te na tya na kati na yo kolobela mama mikanda mais lelo na yo comprendre penda ke ozaka na raison parce que nalandi ba émission na yo sala mikolo yo ya mama mikanda na yo comprendre ke oloba vrai na yo kayima makambo betaki seti mambo ya miziki mambo beti seti mambo autorité congolaise mambazo sala ezo sala ki voilà na yeko vivre yango lelo na yeko comprendre que o lobaka makambo ya solo ndeko na nga lobi nini asalaki demande na ye ya ngunda kaka ndenge ezalaka na demande na ye ya ngunda akotisaki kaka makambo ezoleka na Congo la guerre na l'est oyebi kaka makambo kaka ndenge ezali akotisaki ndenge wana asali ngunda na ndenge wana la déclaration que voilà akimaki mboka parce que guerre eza na mboka ba tout baza kokata ba machette baza koboma ba famille tout ça ba biloko mondenga bazo violer yango akimaki ayo ko se retrouver awa na France asengi ngunda akomelaki eka ndenge ezalaka baseki bakobengisa ye akende kosamba ndeko na biso akendeki kosamba tant ke kosamba la question va poser qui est la question nini pour la nanga malamu vous allez vraiment brancher vous vendre vous avez kit vous vendre vous yoka la question va poser qui est ngai te mnaza ko loba yango ezali oyo ndeko na biso za ko yibisa ngai ndenge makambo ya mikanda na ye elekeli va poser la question par rapport à mezoli kana mboka pona nini akima mboka et on ça lobika nenga to message sur suka ke to na guerre nous attaqué par Rwanda, parce que Mabatu, le village est décimé, parce que la machette, parce que violer ma maman, donc koboma. On connaît que Samba, avec ça qui est babinaye, la question soit posée qui est babinaye, mais tout le monde qui est dans le monde, va doit vivre le monde très bien. Tout le monde qui voilà activité nous allons très bien activité sportive en matière au bétama musique au bétama concert au bétama partout on tombe très bien et de se rendre compte que à la diaspora n'importe quoi musique c'est vrai que tu comprenais qui peut-être qu'il y avait un problème à la communauté mais en ces moments
et vous remarquez que Miziki et Betama, si réellement vous avez une guerre, il y a aucune guerre, un peuple où il y a une guerre, à cause se comporter, n'est auto mona. La communauté congolaise va se comporter ti. Peuple congolais. Voilà, vous savez, Mongolais au samba. La juillet, ba image. La ministre lié, ba image. Les Congolais vont se comporter. La ministre ba image, ba sapeur. Ndekona mtaw yipsangai ba ndekona ngai ti. Ngaza ko répéter ka ko ba yipsingai. La ministre va dire regardez les Congolais comment se comportent. Regardez les Congolais quand ils vont faire des achats dans des magasins de luxe. Voilà, ici tout, ndenge batongo, bazo lata, babilamba, banini, bambongo, baso la cash. Voilà, ici la concert, tout ça, la concert, zobetama. Voilà, ici tout, babinaye. Ça, c'est un peuple qui est heureux. Pas bien un peuple gay comme ça, aussi heureux, à cause de la guerre. Mais, donc, cette déclaration, on va noter. Donc, on reconstitue le dossier nayo, et puis, on commet la yo. Donc, comme ça, Sambi, Abimi, Akei. Les noms de comme ça, Benga pour Nani. Donc, on a vu ça aussi au soir. Pas comme on l'est. Oyo Kaka. N'a le bag n'a bino que. Ma kamouza au béba. Cause na ozali ba comportement na biso moko. Ba autorité na biso ba loba na musika que le pays va très bien. C'est comme si le pays n'est pas en guerre. Ba autorité congolaise ba loba ki peuple congolais la diaspora, il est grand temps aux onga na mboka na bino au sala awa parce que il y a du travail, il y a des créations d'emplois, la création d'entreprises. On a peuple, autorité congolaise, et le baki dans les médias. La mine de bazana nyonso. Nous avons vu ça à Zui Régé. Et en makambu tout oya le baki a déclaré guerre, a déclaré tuerie, a déclaré machette, décapitation, viol, a déclaré tout. Mais à Zui Régé, alors, na région, c'est que votre pays n'est pas en guerre. En ce moment, tout le monde va conserver par-ci, par-là, toujours les Congolais. Vous êtes très bien habillés, vous êtes dans les bars tout le temps, dans les nganda, vous avez des concerts par-ci, par-là, vous dansez beaucoup. Pendant l'été, on vous voit tout le temps en train de faire des petites fêtes par-ci, par-là. Donc, énumérer, décrier, n'enge congolais vivaka. Vous êtes un peuple très heureux. Ngaïté bandeko ngai. Oyo ko tla ngam soki tenga nazo répéter ka oyo. Na solo ba pesingai na ibsabino ndeko lobi yebisa na peuple oyo. Tala makamto osala ezozongela biso. Dans na ibsabino bandeko ngai, prenez conscience de ce que vous faites. Nakati ba mboka mikili. Parce que tout est filmé, tout est vu, tout est enregistré. Et voilà, quand on a les bokene boaka, quand bokene samba, on a dit non, vous n'êtes pas en guerre, vous n'êtes pas en guerre, puisque votre manière de se comporter, de vivre, c'est que vous êtes un peuple heureux. Donc, vous êtes aussi heureux chez vous au Congo, en République démocratique du Congo. Donc, vous pouvez y retourner parce que Awa, place la ville puisque on voit, on entend, on a des images. Oh, autorité na bino moko baza kolobake, na mboka na bino, vous êtes très bien. Au sein na bino ko zonga. Andi ona ngai. Ega ko pesa bino kaka information oyo nga naza nango ba pesi ngai na pesa bino ba congolais. Na yango oyo aza na matoya koyoka sala nini? Moi, je vous dis apprendre ou à laisser. Rapidement na Anita Molembek pour soutenir très très souvent, pour encourager. Merci beaucoup. Et puis, nous profiter de ça, bisou et belé na maman Gisèle
oyo nazali ko remercier na geste sombeli koka sombeli pardon soda ya poto mai pona ba fête oyo akanisi soda ya poto nayebi ke boza ebele oyo bokanisa soda ya poto kasi nzambe atika bino te apambola bino donc mama Gisèle na kati ya Poitiers merci beaucoup ba bisous na yo et puis na bana libota mobimba pour passer ba fête toujours na bonzambe nakobakisa mbote na ngai na Yameda Kitenda na Épinay sur Seine na 93 ya d'Alliance Mbabo na Sévron na 93 Lia Kitenda oyo ya Karine Zubila Bois Noir Lia joyeux anniversaire encore une fois Zambia Pambola Bino on a tremblé en France toujours na 93 et puis na opesa mbote na ngai en ce moment ba séjour na kati ya Kinshasa Dudu Kitenda ni batela nzamba ko batela yo mbote na ngana ya José Mbambi Kitenda na Évreux 27 après si ya Guibert Dibanza les monuments na Caroline du Nord après si Chéri Paul na Merbo na département 28 na Eure-Loire na ville ya Chartres après si Maître Blaise na Eure-Loire na 28 na ville ya Chartres et na pesi Mama Charlotte Mayingi na Bundes Mambote Ebele ba bijou Ebele Mama Mami Charlotte Ntilu na Dreux 27 pardon 28 na Eure-Loire et puis na bosanité Mama Mishka na Tour na 37 na Indre-Loire et na ko pesa mbote na ya Tati Malonda na Marie Gomont et na ko sukisa bambote na ngai na bana nyonso ya Évreux oyo bolingaka soda na bino ya mikili to s'abonner eza nango ofele na JDK Mopao TV bien l'image na bosani yote na kati ya Sudaf kuna bambote belé merci na musalo sala petit na ngai na kati ya Lushi Junior Basengi ba mbote na yo isikozali en tout cas vraiment bandeko na kosuba na awa seulement que na lingai ka bozwa conscience et makambo mikanda soki eza kobeba ezali ba comportement na biso moko eza ko trahir biso koluka na yo ndoki te koluka na yo noko te koluka na yo tata mwasi te ezali ba comportement na biso moko ezo trahir biso yango bakomi kopesa biso ka ba rejet nalobaki yango na koloba yango mpe na kolobaka yango kaka ti bokozwa conscience soki awa ekomi na prochaine émission ya boye ezala te Maître Alain Lyon na Argenteuil 95 bambote nesiko ozali ciao